surtout dans la 6e édition, c'est que tout va bien. Mais bilo monsieur Zara, il n'a n'est pas bon moi ngani bokabuli makofi, bokabuli mitou et style et panza na ngombe. Oh yo c'est la 6e année. Nani ndenge ro maintenir fondation na to kanisa. Fondation to kanisa ya JP Masamba te. Ni yo nene, JP Masamba ndo beta tolo, fije JP ibisa bino ngeza ya ye. Pourquoi JP Masamba de bimali boso? Non, aza président. Donc faut to kanisa za biso ba artiste, za biso, za logo na biso. Et donc la RDC za nani? Yo RDC yo. Et là ba congolais? Ni kati biso yo za congolais. Il est le père des orphelins. Bonjour, bonsoir, Babone Nyon sur la personnalité TV Biscan Soboza et sa humble servante Amino Dolia Kambi. Kakane le bakana la personnalité TV une beaucoup raté news moroté parce que Dolia Kambi a déjà dans le baka TV et Zabilili TV za radio te on est bomoni biso awa na njili na quartier 1 na terra Bouddha et sika oyo JP Masamba fondation to kanisa asali prière ya ko soutenir borfelin ba veuve boza toujours connecté na personnalité TV beaucoup raté ta news moroté à Nezoleka beaucoup la nangwa l'intégralité Mama Doris Lema la personnalité place aux abambo tebele MBC bazabakana na ebi déjà aux awana ba biyonde makambu ok le sac on a mon général John Kimbabu place aux abambo tebele Hercule Banvoa tout boza toujours connecté la personnalité TV beaucoup landa intégralité il y a prière d'adoration oyo il y a fondation Tokanisa. Bonjour Maman de la paix. Bonjour Dolly. On a mon présence dans la journée d'adoration oyo ya Tokanisa. Impression dans les années pour la journée lelo. Impression dans les années pour la journée lelo. Eza journée d'adoration. Tout ça pour adorer Nzambe car il est le Dieu qui siège au milieu des louanges et d'adoration. Et tant que ba humain na kati ya fondation Tokanisa eza na journée moko chaque année auto yaka ko adorer Nzambe yango eza lelo. Eza journée d'adoration oyo biso ba artiste et comédienne otoza a lieu na kati ya fondation Tokanisa toyaka ko soutenir ba veuve ba orphelin no baza toujours na kati ya comédie ba veuve oyo ba kufeli mibali na bango ba comédien ba orphelin oyo ba papa na bango to ba maman na bango ba comédien to ba comédienne ba tiki biso yango na kati ya journal lelo to yaka na quelque chose ndenge nzamba pamboli biso pona ko contribuer na ko sungaka batu wana c'est ça. Merci. Bonjour Dolly. Présence dans la journée d'adoration ouais, journée d'adoration, tu es organisation au président JP Masamba Sal ici. Journée d'adoration, il y a soutenant les orphelins et les veuves. Donc voilà présence dans la Yangoana. Naye puisque c'est la carte mon candidat Jacques 1,27. Donc il soutenir les orphelins et ça le mois bien ma casse. Voilà présence dans Naye, tous ensemble. Tout raisonner, sauver les parents à Kofi, au Tikalandenge Nini, après les parents. Voilà un peu naïe pour nous prier, donc c'est une bonne chose. C'est présenté à Balandi, sur Balandi, biso ba ebio na ba ebio. Oui, ngada Silva Fifi, naza artiste et comédienne. Donc artiste Fifi, il y a groupe Vent Nouveau, présidente Ngamoko. Voilà, de na se présenter. On a mon présence dans le 6e anniversaire à Tokanisa, on a journée d'adoration, impression dans les années. Eza esengo na likambo oyo na likanisi oyo Tokanisa avec le président JP Masamba azui azo kokanisa biso surtout dans la 6e édition c'est que tout va bien mais bilo monsieur Zara il n'a n'est pas bon moi ngani bokabuli makofi bokabuli mitou et style et panza na ngombe oyo c'est la 6e année. Donc c'est que ça va, nous sommes dans les bons. Ok, est-ce que vous avez un concert au PSA JC Masamba, place sur Rolanda pour maintenir la fondation Tokanisa? Fondation Tokanisa, il y a JP Masamba te. Ni yo nene, JP Masamba ndo beta tolo, fije JP ibisa bino ngeza ya ye.
Pourquoi JP Massamba Debima liboso? Non, aza président. Donc faut tokanisa za biso ba artiste, za biso, za logo na biso. Et donc la RDC za nani? Yo RDC yo. Et là ba congolais? Ni kati biso yo za congolais. Bo bino kuto yo mizo na sûreté mais ngai 100% RDC za biso. Et donc tokanisa za biso 100% za biso. Donc c'est nous qui décidons na tokanisa to sala. Donc JP en tant que président, ya tokanisa nga conseil na opesa ke atambola na bunzambe. Atambola na nzambe et longo parce que 6 ans déjà c'est quelque chose hein. Moi na sa côté de maternelle, c'est que première maternelle, deuxième, troisième, akeda première année primaire. Donc atambola na nzambe lokola banda ki ngona nzambe poto banda ngona nzambe. Poto banda ki ngona de la foi. Banda de la foi na nzambe. Toujours continuer toujours à chaque année toujours ça ngona nzambe. Je crois que Massamba soki atiki nzambe ba shit penda ba msuba kwela ba maya kalama ba msusu tala non monate mutu nanjili ba nyata di kofi me ase retrouver na ngere non monate hein de ko beba pende bébé na mabe mais donc à continuer aux na nzambe évolution et aux ara. Ok, nalingina tuna sous question mo yelinga awa c'est que l'artiste comédien de voter JP Massamba po c'est que la candidature boko voter pe mutu mususu to etika la ka JP Massamba. JP Massamba ndenga zawana aza mutu abimisi likanisi ya to kanisa eza yende fondateur nango. OK. A travaillé en complicité na docteur Songabao, fondation Songabao. Oya Afrique du Sud, le docteur Namso. Donc azana ba to ba partenaire oyo à travers en collaboration mais yé biso to lingi to lobite ke to chaye yé lokola ya bitabanisa likanisi wana parce que ça a vision muto ana vision oyo ya kozo maboiza yé muto ana ba date nyonso événement sala maboiza sala maboiza JP Massamba parce que yo ni to cha ko bilali yo ni to cha ko bilali bien hein non wopo na pe o lobi ba bacha mondori ça fait déjà bo bacha na vie masumo za de ana epente donc mutoko cartonné na mutoko simba waza na idéologie nango ezaka JP Massamba to ninga yaza la ga wana pona idéologie mo za ya ye continuité malamu za la ga so ye moko azawana to ana pour changer na mta ye kaka za la wana manager. Ok, merci Nabalania sur la personnalité TV. Vous êtes toujours connecté, toujours continuer que sur la interview. Il y a l'artiste Namino Bolingaka. Papa Métro, il y a nos coordonnateurs, il y a tout Kanisa Tchangou. Impression dans les années, le long de le baye na mabélé na yo. Pour la première fois, il y a la journée d'adoration dans Tchangou. L'impression est meilleure, l'impression est très bonne parce que Tchangou Moutayambi 6e audition, il y a Fondation Tokanisa. Donc nos impressions sont les meilleures, sont très bonnes. Est-ce que vraiment cause en ampleur ndeti ezara mingi na kalamu kuna ndenge elo na ntile c'est le même ampleur? Tous ont la même ampleur. Malheureusement, je viens de dire ça tantôt. Les lots samedi 20, Mundoueri au Tikabiso. Donc, ils ont lu 40 jours pendant matin à Mundoueri, en même temps, Mestre Requiem. Et Belé là-bas, dans Tchangou, dans l'église Saint-Agnès, pour la Mestre Requiem. Après, on a un débarroya boye. Donc, ils ont appelé à Tchangou. Et parti, c'est Mingi Comédie, dans 40 jours à Mundoueri. Après, qu'on finit le coup, on a un débarroya qu'on chute out. Merci, Président Métro. Merci, maman. JP Massamba. Oui, bonjour. Ok, tout le monde 6e année à la Fondation Tokanisa, journée d'adoration dans le lot. Et le Bélaoni, comme on a déjà, au bout du monde, on a une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et le Bélaoni, vraiment, Nini. Nzamba za lokumu kaka parce que eloko to basosiaka nzambe na kati ya projet na ye nzambe intervenaka kaka tokanisa toasosiaka nzambe na baactivité na biso dobaki afa tobanda milulu na biso ya le 27 juillet tobonza milulu na mboka nkolo yango moni toza awa tozobonza ngo na mboka nkolo mpo asimba festival asimba bacoordonnateur asimba tout le monde baza na tokanisa mpo tout le monde tokende liboso c'est un peu ça naza na esengo makasi mpo lelo bato ebele babongo na motema na nsima ya tokanisa. Ok, président JP Massamba esalama mingi na kalamu lelo ye na terrain à Bouddha. Est-ce que koza l'ampleur moko ezala nango mingi na kalamu lelo ye na Tchangou? Est-ce que eza ampleur moko? Bon, tozalaka juste tozala mingi na badistrict toyaki na badistrict oyo toyaki na tomoi ke tosali baédition ebele plus de 5 éditions na funa. De cette façon, tu as appelé à Tchangou parce que l'artiste va révéler, va savourer au Kanissa. Néanmoins, je crois que Awa, au Bissos, tous les pamboli à Kanissa, la carte à Tchangou.
Donc il n'y a pas comparé parce que tout candidat maman Nzambe. Olinga Nzambe au saka intervention. Et c'est une mon paga de Mogo à Bongo la Motema, c'est qui est notre but. Et puis on va comprendre que tout candidat nini. Donc c'est un peu ça. Ok, président JP Massamba, après Awa événement journée d'adoration, programme ni Bobongi ici na journée d'adoration. Non, après journée d'adoration, je crois ngana Libanda Awa va monter ba podium Awa. Depuis 15h, il y a vendredi dans un Awa, donc et puis je vais rentrer dans ma troupe à bâtir. Tout un programme mon côté à part journée aussi Awa. Je crois que tout ça va vivre, tout ça va orphelin, il faut baser dans Bandaku. Et puis le 27 notre coup on a pour tout cas bon va don, va cadeau, tout le monde. C'est un peu ça. Ok, merci président.
ozwa bato bazangi ntino okomisi ntina nzambe olokotaka baoyo bapositivité. Le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et la Bible déclare ça vient comme ça déjà exister. Nous avons besoin de toi. Parle-nous Seigneur pour ta gloire. Tout sangani poto te kate to sombate. Mais tout sangani kolo pour penser na ba orphelin na ba veuve. Ya bande ko na biso ba artiste comédien ba tika biso Seigneur. Biso toza na bomoi toza plus que ba oba kufite. Kolo na moni ba papa e bale bazaki na succès koleka biso tata me ba na bomoi te. Na moni tant d'artistes ba papa Doudou Seigneur ba artiste ndenge na ndenge ba sans souci ba kenda l'Éternel notre grand Dieu. Biso totika na bomoi c'est pas parce que Seigneur toleka na télévision non Seigneur parce que ngolo no likolo na biso. Tika artiste Seigneur sozo penser kolona milulu aboye ya uyo zala nzambe na ye. Totiki moment encore une fois les plus entre tes saintes mains dans le nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique et grand vainqueur de Golgotha Jésus-Christ de Nazareth bien à continue wana tolobi à
Amen. Sankolo merci, Koloba merci na Nzambo Sangisi biso. Pour yo comprendre, c'est pas donné à tout le monde à comprendre Moussala Toye Moussala. Et merci mingi na président Jean-Paul Massamba pe fondation to kanisa mobimba. Nzamba kanisa bino mingi et asala biso bolam to demeurer toujours dans sala Moussala oyo et ko zamala mo mingi. Amen. Dans ce pelami to tangelo bana Nzambe na psaume 68 ko bana na 5e jusqu'au 6e verset 2 versets seulement. Psaume 68 du 5e jusqu'au 6e verset. La banzine de konanga pasteur patron. Nous en avons awa osunga biso na lecture. To tangi na kombo na Yesu. Bible lobby, chanter à Dieu, célébrer son nom, frayer le chemin à celui qui s'avance à travers le plaine. L'Éternel est son nom. Oh. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Amen. Amen. Merci à Soko Fanasibo. Abiso Tozawate, Nali même Batubaza aux environs, va comprendre l'objectif Otosangani. Il faut réfléchir, Makambo Toyaka Osala Awa, Barano Baosalaka victime Nayango. Baosalaka victime, même aujourd'hui tu refuses. Il y a pour réfléchir de cette manière, mais na rappeler yo l'issous que banana yo Baosalaka ba victime. La ligne n'a développé moi thème moko amuke. Oyo ezali, ce sont que des rebelles qui habitent le lieu aride. Ce sont que des rebelles qui habitent le lieu aride. Dans le lobby rebelle, peut-être qu'on poser ma question, mais ça m'a comme orphelin. Comment mon sang ensemble, comment le comme rebelle n'a pas lieu aride. Mais quand le bateau s'embella, tous ont renvoyé milimo nyonso oya mabe eke na bisika bikauka ngo babengi le lieu aride. Mais na circonstance oyo to sangana pour penser aux orphelins, des artistes comédiens décédés, mais aux ont remarqué to comment le sur le rebelle ne bango bafanda na bisika bikauki. Bien aimé dans le Seigneur, rebelle azanan. Rebelle c'est quelqu'un oyo azoko s'opposer. Tant balobie loko tamula ndenge moko boye et mutu moko a se décidé alobi non nana osala ndengo anate. Et cette personne là a tikali kakate ya moto ko sala te mais a komi ko luka ko bundisa moto yo azosala likambo sengelaki na bango nyonso basa. Toyebi histoire ba rebelle basa bato bazoluka balongola mutu moko nesika oyo azali. Mais au Kamona Soloba, ce sont que des rebelles qui habitent le lieu aride. Le lieu aride, c'est-à-dire un lieu oyo et ça n'a pas moïté. Bisika trobi bisika bikauka, raison pour laquelle na ba prière, na bandeli koloba ete tolobaka, tika milimo nyonso impire et kende na bisika bikauki. Donc c'est un lieu où il n'y a pas la vie et sika pongo ezate. Yango na sepeli mingi na rappelé yo koloba que thème na solobela ezali que ce sont que des rebelles qui habitent le lieu aride. Quels sont les rebelles qui habitent le lieu aride? Rebelle on a soloba, aza rebelle o ta telemi poluka bokonzi mboka o. O ya telemi te po alongola mutu moko na kitsa bokonzi, mais rebelle on a solobela, aza moto aza na kati ya ce qu'on appelle l'ignorance. O ya somi yebate pendant que bazoko interpeller ye, asala eloko moko songolo epai na nzambe. Et Moutouana Azolinga Kosala Yangote, Yewana Babengi rebelle. Vision au travers notre frère Jean-Paul Massamba, le producteur, a pensé qu'à Elongona Bisso, Naba Fev, Penaba orphelin, artistes et comédiens. C'est pas seulement que les artistes et comédiens peuvent penser Naba Ndeko. Mais ils appellent Bisso Nyonso. Yawona Zosenga déjà dans Ndeko Solanda Bisso, on comprendre que Kisi Yako Tombo Ma Ezanda Kwangangate. C'est clair. Et l'artiste peut très bien. Ce que ça va, on va goumer la balle. Oui, c'est vrai. Il y en a qui s'appuient leur char, les autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons que le nom de l'Éternel des armées. À ce que artiste mogo de commencer à attaquer l'Ika dans Nzambe, tika osala muto esengo parce que osala kola nzete we lona mi pene pene ya mai. Ya ata la tangu ya elanga Bible obi yoko kaukate. Pendant que bango
bakokauka basukota banganga bakota banda kusongolo bakokauka mais yo oza epai na Yesu Masiya ya Nazareth na rappelo ke okauka te atoza artiste mutu moko betela Yesu Masiya maboko makasi baza nzamba bien bien même basali na nzamba même bandeko bozolanda biso na eko fongolo secret ya kotombwama na eko fongolo secret ya sécurité na eko fongolo secret ya kokokisa mabilaka na nzambe na kati ya vi na yo epai touti kotanga na mokanda na psaume 68 so bani na verset 5 ti na verset 6 omona en premier lieu basali ce qu'on appelle l'adoration bazokumisa nzambe yango mpe biso tokomi awa journée d'adoration. Premièrement, nous sommes venus pour celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et na kombo na ye mabolongo nyonso banganga kis ya bokiltiste ba marabout ya ba féticheur et fukamaka. Ba tomboli kombo ezali kola ba kombo nyonso. Amen. Na longwa na likambo telle adoration yango ndeko bandeko ba yembi to adorer le Seigneur. Et maintenant c'est le temps ya comprendre que som asuki ka na makambo ko adorer te alobi eza na mutu moko babengaka ye le défenseur de veuves et le père des orphelins. Et Asa défenseur na ba veuve pe Asa père des orphelins. Mais oh Bible solo ba Asa tata na biso nyonso. Mais comment quelqu'un ko Asa tata na biso nyonso akende quelque part que de no komi tuna. Maman moko Asa awa sana mobali na ye bazoko évoluer na vie bien. Mais aloba amona nzamba zo yebisa ye Nasaka kanzambe o nasa défenseur na yote maman mais nasa défenseur ya ba veuve. Mais comment ça? Bien aimé nzamba lingaki tout simplement pour atalisa biso importance ya veuve pe ya orphelin. Vous savez motoso kazana libala malam et qui est arrivé na moment moko akuveli mobali famille ya mobali bakoyi kobotola nyonso peut-être eza pe kana yo ndeko zolandanga famille ya mobali babotoli nyonso moi ça zaki na vie ya malam. Mais vie est comme tellement compliquée. À ça qui n'a facilité, il y a comme peut-être dans mon tout cas, accueilli quelque part, à zongi peine à retour, à côté mobile naïe, à ça n'a vie mon quoi tellement malade. Mais il est arrivé après la mort de son mari, belle famille Botolibilo Onyos. Une maman qui était véhiculée et du coup a commis piéton. Nous avons réalisé dans moi si hall. Alors mais moi soit sali les sous-moutins. Moi so tem tabomisi mobali na ye mais circonstance yaki esengeli mobali akufa mais babotoli ye biloko nyonso moi satikali pamba alors bato bane kolande pour na profit bango nyonso tu bakobenda na bango et la maman s'est retrouvée seule basundoli et c'est là où maintenant nzamba ye alobinga na ye lokola défenseur na ye bien aimé Bible zoloba ton père t'abandonnera ta mère t'abandonnera je peux ajouter en disant même ton entourage est quoi abandonné, mais seul Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Seigneur et Sauveur, ou à sa défenseur d'ailleurs, tu vas abandonner mon colomo côté. Yango veut vous mokozo landa biso, soki baboto la union sofanda kinya, yaya kolela lelate, tombo la ka mungongo pa inanzang, défenseur nazali. Soko ko eko zo avocat pour défendre yo. Parce que bako corrompre facilement yo zapene le côté. Mais tika na ebiso la Bible dit c'est Jésus-Christ qui est notre avocat auprès du Père. Akolobe la biso lo lenga avocat mukilo osenga yo transporter, osenga carburante, osenga cartité, osenga yo mbongo na yete. Mais celle yo wana oya senga yo logote. Akolobe la yo. Na longwa na ba veuve. Na kena lisika alobi je suis le père des orphelins. Bien-aimé dans le Seigneur. Na bandeli koloba ete na lingina fongola ndeko moko aza na posa kotumbwa mana vi na ye aza na posa succès na kati ya musala na ye aza na posa asala impa makambo ekangama na kati ya vi na ye efongwama bien aimé dans le Seigneur na yebi so secret ezaloza mosali na nzambe koya na église ite seulement po koluka bato bapesa yo mbongo na église église ekoma lokola entreprise na yo oye maboko pamba po yebi ke na kende kozwa mbongo na église église babengi yango entreprise te église babengi yango ndako na nzambe donc c'est-à-dire esika oyo mosali na nzambe ocomprendre ke ngai mpe naza appelé ya komettre en pratique la parole tout ce qui est écrit ce n'est pas tout simplement pour les fidèles de l'église mais pour toi aussi les pasteurs donc tout le monde est appelé ya kobéir ya komettre en pratique la parole de Dieu ya on a solo ba secret moko même ba sali na nzambe ba olandanga même ba ndeko baza tout autour même biso ba artiste comédien na moni ba papa Moussa ba mikolo ba na théâtre na mboka oyo bien aimé to comprendre secret parmi ba secret oyo et au sala ke muta
katongwama ezali kozonga esika Yesu Masiya alobi il est le père des orphelins. Celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel. Or Nzambe Bible lobi na Yesu Masiya Nazareth, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Yesu Masiya koki ko defate mais ami komisi modefi pour appeler sa mutu moko nzela apa kotala orphelin moko ana vie à passe. Bien aimé, na tongo le loto uti na orphelinat ko visiter ba orphelin. Et tant que autres aussi si ko pesa biloko na ici ba orphelin na ba sambela pona ba ndeko moko tozaki na bawo. Tomba komi ko sambela ba mama mikolo ba komolela. Ndeko moko uti Irlande abandi ko lela. Prière ya orphelin abandi kolela tant musunga soko pasteur de la foi na sambela ki pona ye pasi wana na mutema ko eko matate amoni orphelin sambeli en disant Seigneur pambola ye bosoko pamboli ete akoya kotikela biso eloko te soki ye bango ba eko tikela biso te toana baboti te bakopesa biso eloko kolia. C'était très triste. Bien aimé, écoutez, pendant que yo boye osel sa orphelin, pendant que yo sepela bana no bazolia bien na lobakango obimaka ya chokolo songi o memeli bana shawarma, oui parce que ça na bomoy ya yo ça na bomoy patikali papa sali choix ya moi si musupo na continuité ya vie na ye a qualifier moi na lokola sorcier mais moi na tata na ye maman na etango zaki na bomoy azalaki na affection ya bana na ye douleur ya enfantement ya ye ki pakesika tetala ka agité etala ka nombre mi tukoza na ngote etala ka ba nombre mandako tongite ya ya tika na rappeler yo bien emozo yo kanga même aux aux tour même aux akati na biso zo yo kanga yo kana rappeler bien aimé dans le Seigneur Zamba sunyo sui mbongo sa malam soko za na problème obenga avocat na yo akendaka soko za na problème avocat ke ko samba pona yo bien aimé osana ba relation eza malam mais tika na rappeler yo mukolo nzamba ko convoquer yo okwa kotinda avocat parce que convocation ya nzambe ezana mutu akoyeko ko remplacer te kaka soki a convoquer alobi c'est fini pour ton souffle de vie ya ya du coup ozokende ya on a so rappeler pendant que osana bomoy mon frère ma soeur eza pona ba relation te osana bomoy te posana mbongo ebele ya yo osana bomoy te po tanga malam osana bomoy te po un problème na sana ba famille à l'étranger ba ko pesa mbongo ba ko sangisa mais bien aimé dans le Seigneur laisse-moi te rappeler osana bomoy te pona biloko wana osana bomoy po mawa ya nzambe moko eza likolo na yo soko bimina makadam awa tout à l'heure na boulevard Lumumba tout le monde a siko na l'heure au ba retour ya ba corbia na ba mituka ya bien tina nini so tuni bango ba oyebi so to uti ko terrain de bona biso na cimetière ya cher na nécropole modèle là ba o ba tuna tatalu na yangote ne ko lata ka voile mu ko la bala ka voile ya talo uta ka étranger mais balati c'est elamba mo Kristo za mwinda na voile mo ba somba soki wapi basali kaka ndengwana a discuter na yangote na lina rappelé ya ozola nangai tout est vanité, vanité de vanité. Donc on les cananions se kotika là. Mais en tout y a tant de ça dans bon moyen. Bible après la mort, ce sont que nos œuvres n'est qu'au témoigner biso. Bati traité, il y a titre ici là. Son excellence est le kaka. Président est le kaka. Leader est le kaka yaya. Mon colonel m'a convoqué comme changer. Bah tout na lisouté à Zawap. Bakolo ba corps et comme ma journée tala yo mutu abenga bona kombo one balanda kona banzelo sa leader oyebana mais mukolo ba komo tuna yo lokola eloko corps et comme ma journée na renommé ozanango mais nzambe na polingone a renouveler bonté na yo a renouveler bonté na ina tongo ola mutu ozana bomol mais nzamba zo sengo loko moko ozala rebelle. Ce sont que des rebelles qui habitent le Liezarite na tuni motuna est-ce que oza rebelle otuni pona nini pasteur azotuna so na za rebelle bien aimé na nyabenga o rebelle na pokwa lelo na molika mo oyo lemso chaka na mutema na yote nzamba lobi aza le père des orphelins et alobi na suka lobi ce sont que des rebelles qui habitent le Liezarite et ça kana ba rebelle o ba fana na bisika bikauki c'est-à-dire ceux-là qui ne veulent pas soutenir les orphelins ni les veuves na ba moyen o nzamba pesi ba. Est-ce que vous êtes orphelin? Zambalobi, celui qui donne aux orphelins prête à lui. Est-ce que vous êtes yolo? Bandeko baso utana bandaku na bango ba comprendre secret élévation.
ezali kopense na baorphelin na baveuve moko ya basekret bandeko bautaki na bandako bapusanaki bayaki totiaki quelque chose ensemble mpona kopense na baorphelin mpona kopense également na baveuve soki oza na eloko bien aimé oza artiste et comédien oza ndeko ozolanda nga osimbami na motema osombela paster elamba te osombela ndeko eloko songolo te mais opense na orphelin moko azolela ana eloko te azangi elamba azangi eloko akosala même les autorités mboka oyo bakanisa baorphelin bakanisa baveuve qui souffre soki oza na quelque chose na bondelo esika ozokanga nao miso bando réaliser ke nga mpe nakoosunga orphelin nakoosunga mpo nazala rebele te mpo azala orphelin asala nini nzambe abomoi mpo bapara bakende mwana azalaka na bonne vie tata koma na vie ya pasi mwana azalaka kotanga classe ya malamu na ekole ya valeur ya considération regard aujourd'hui seigneur aotanga kutu te aza na ekole ase moto akotangisa aza te baninga ya mosala tata bandima charge libota bakima basundola tata moninga malamu eza kaka yo oza na makoki ya kosimba biso ya kosimba ndeko songolo mpo tokoka koya ensemble tosoutenir orphelin oyo topense na veuve oyo nzambe abomoi aza considéré comme sorcière aujourd'hui parce que son mari est parti. Alléluia. Lève-toi nzambe tika motema oyo ezosimbama ekwa kosunga awa yawe yo telema obunda mpo na ye azalaka moloki parce que baevre ezodefendre biso tata losambo kaka te tala combien bazoumela na vie losambo me motema ya bolingo eza te tata. Une église sans amour n'est pas une église, Seigneur. Un chrétien sans amour n'est pas un chrétien, Seigneur. La religion pure et sans tâche dans le livre de Marc. Marc chapitre 1er dans verset 27. La Bible dit la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Tikatos à la religion pure. Ezali kama doctrinité, ezali kama assister aux orphelins et veuves. Ya mone kolto sa la religion pure. Ezali religion christianisme kakate, religion songolo kakate. Mais moi ils ont poussé à mon thème. Ya polingo liboso na ba orphelin. Nana teibino. J'ai accepté à inviter Bayana à l'étranger à cause de la foi où les gars qui le 7 juillet et pour une action où il y a des orphelins. Donc on a compté l'association association de la foi en Christ César en France, reconnue officiellement dans le gouvernement français et tout se préparer qui peut pour la miloulou. Donc ils sont aussi ici awa il y a des reconnus sur la division. Ngai pe na kolakisa ke naza na bolingo ya koteya yo kaka te na ya kosala pe na misala. J'ai invité mes sœurs bauti libanda baye mpona action oyo yango na osenga ndeko olandi biso soko simbami na motema avant programme ebanda na bandeko baza awa ndeko olandi biso environ oza na ngambo ya makada okomprendre ke bafere na yo ekoki kozala mpe monte seulement tokokanisi orphelin moko mpe veuve. Parents moko zolanda nga ndeko nanga moso osala bafe papa oza quelque part maman okanisi olobi te napesa mpe bambongo na église osala malamu mais le mosusu bateyanga makambo osalisa baorphelin te lokola na sosoli nasala acte ya foi nakende kosoutenir orphelin mpo basombela ata kaye na mbongo na nga nzambe aokanisa yo soki ozali pandake bayebi bazoyemba nalobi bandeko nyonso koza aux environ ya sala lokola na yolo basalaki eta tokotaki na moment ya prière nzambe akangolaki bato mosusu bauta likolo ya étage bavivra manifestation nguya ya kombo yesu masihi ya nazareti nzambe akokata likambo ewumeli na nzela osalisa orphelin liberte sa simbaki kaka. Merci maman na ngai merci ozalaki no de passage oyoki nzambe yaya pusana bitumba mosusu okoka kobunda te mwana moko azolela azangi baboti yo moboti oyepe bakosuka merci yaya nzambe amona yo nzambe nanga mona yo yesu masihi ya nazareti akota makamoko nzambe akota likambo yaya lemsu basala nzambe balia yo mbongo yaya mais maintenant ozopesa orphelin yaya lemsu basala lokuta balia yo mbongo bapesa basakoli ya lokuta mbongo ekenda ekokama na mabela mabe tala oskoyo papa zate elulu mosusu barataka yango te yaya bitumba mosusu nzambe moto akobundela yo eza na losambo te mpe na aksi na yo merci yaya kota na ndako soloko yaya tala depense ya milulu oyo ezaka
tosunga baorphelin parce que baza na vision nzambe amona yo ntango mosusu église etalisa yo likambo oyo te metala milulu etalisa oke orphelin azolela yayayaka osala ndelele kokanga motema te alleluya 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 akomaki koyengayenga motamala mobimba alleluya samba okota likambo na yo bakanga orphelin ndoki azala ndoki te baeglise ekangi ye ndoki papa akomi ndoki yaya salisa orphelin oyo azolela c'est ça la mission de l'église asali mokili yango nini asali mokili yango nini asali mokili nini mpo babenga ye ndoki tata na ye bandomone ndoki te po akomi sali te lama kolata eza ta komi ndoki merci cg ozobenga mosali na nzambe est ce que ozokanisa ofele nakufana kende balabala batutangana c'est ça la mission de l'église osomeli bana bakaye osomeli mo uniforme ya kopesa ta orphelin moko tamba otala bana na yo pesa ta orphelin moko bapesa yo so maklasse tamba okanisa yo tamba okanisa yo biloko papa tikaki otola ana eloko na opesa te balongoli keja tikala na chaussette soki nga mutu oyo nzambe asali lokola mutu kaka nakoyoka mpasi bongo nzambe asali vie komi compliqué pour baparent baza te vie komi compliqué pour mama kufi mama bandokende eza lukambela kolukelanga pantolo azolukela ndeko wana elamba orphelin ya pamba ye mama za te mowa nana kosalisanga nakomaki koyembayemba motambola mobimba mpona nga esilakele nakoma biloko papa atikaki bafami babotela elomala pasi mama kolala nanga moninga pena wese bamesa yaza ndekomaki beto na ngai kolala nanga moninga pena sande asali mokila monini mpona mona pasi ya boye asali mokila monini mpona merite pasi oyo bakartoa minene eza basali biso grâce tokona ozonga alobi donc okokaki mpenza mpe korate activité mpenza me na souveraineté bien secrétaire ya association de la foi en Christ naza na esengo toza na esengo lelo ya kokoma koparticipe na organisation oyo ya tokanisa vraiment eza esengo mingi donc toyaki mpona mosala nzambe kaka mpona mosala nzambe mpona kotala baorphelin toyaki epuis te papa alobi organisation oyo nde ezalaki lelo tolobi te ça fait partie aussi na mosala tozosala yango esengaki toya awa vraiment esengo eza mingi nakomona ke na grâce ya nzambe tokomi awa na grâce ya nzambe makambo ndenge ezoleka mpe bien et vraiment nzambe azwa lokumu mpe apambola moko na bino nasepeli mpo tobona yango kaka ntango elekaka na youtube lelo tovivre yango a live vraiment toza na bino ensemble ezala mbala liboso te ezala mpe ya suka te biso association na biso eza but mpona tosunga baorphelin baveuve mpe kosoutenir misala nzambe donc oyo eza action na biso yango wana kaka nga naloba merci. Today is my first time to participate in the Fondation Tokanisa, but I'm just going to call people from everywhere, like London, Ireland, UK, so everybody, if it's happy to help the children, it's going to be nice, and God will bless you all. Thank you. Je vais te dire, encourager.
Qui se confie à l'homme, lui soit celui qui se confie à l'homme. Que va mon colombo sous son corps sous tout maé. Mamoti va cause à la terre, tu la kama monte maé. Tu seras maudit, tu la kama monte maé. Tu seras confondu, quand tu la monte maé. Et sous ma langue, y'a quoi boya kwa monta teo. Manira qui finaye à mon temps, si je suis objectif ezalaki toadore tosuki na koadore te totalisa ke nde totangi na psaume 68 verset 5 à 6 donc totalisa mpe ke nzambe aza défenseur ya baveuve mpe père ya baorphelin donc tosala barebele te. Les artistes et comédiens vont traiter tous les mots que Basambe la kate, Bazabo et Bobo. Mais comme on appelle Fondation Tokanisa lancé et aussi même au lança qui n'a à cause de la foi Bayaki, que dis-tu par rapport à Bato Nyon Sobaloba qui est artiste Basambe la kate? Nyon Sobe Basambe la kate pas junior. Donc au Basambe la kate, bangoye ba osa pena makambo ya mamanza. Donc parce que mutazane libre, so Basambe la nete ba imposer été et peut-être au Basambe la lobby to lobby kuna so mi kufelité. Parce que soit il faut sambelité mais OK les faire mais au basambela ndeba ko taper ma prière donc artiste basambela baza au basambela pété bazali donc c'est la vie soki mutaza mu ndika pe so mu kusita mu la so mu neta muke donc c'est toujours comme ça c'est pas tous les artistes et comédiens bon ça ka ba prière parce que c'est pas donné à tout le monde ça va tout super bazali destiné ba tirer au sambela te et ça va tout bazali destiné pe l'enfer bazali donc soki ba bazali destiné à faire bazali te mais le Christ c'est pas yakité ayaki po ba oya bakena ba oya faire te bazala racheter donc ba artiste et comédien pas junior o ba sambela baza o ba sambela pété baza donc dès que le zolo ba o ba na biso ba biso o ba na bisoté ba na bisoté c'est normal. Message pour naba onyo so ba ozana besoin ba contribuer peut-être ce balandi message au web sabangoni ba benga président Jean-Paul Massamba na nzela na yo ba ozoye yaza fondateur ya Fondation Tokanisa bacha ba porna ba pana inde batinda be pana biso biso be salaka ne ba ko sabe pana ye pour ba sala donc là où il y a du sérieux c'est là où on peut mettre la semence pour que comme merci pasteur wana ba uto mona journée d'adoration à Fondation Tokanisa asali lelo pona ko soutenir orphelin na ba veuve na ebi que place boza bo simbami bo ki pe mawa pona ko sunga orphelin nzamba ko pambola yo ko sunga veuve nzamba ko kanisela yo na sengi merci na pesi merci na balandi nyonso balandi ya personnalité TV Mama Doris le mababi mère boss pile bango ambisi bazabakana place oza bambote bele Jili Wata mwasi kitoko Denis Moulambela 9e merveille bambote bele namoni Arkil banvoa tout place oza bambote bele René Makondele babi honorable bajogo toza mabele à René Makondele place oza bambote bele le basketteur de l'X Christian Mafuta place oza bambote bele na sengi merci na banso balandi biso RDC artiste place oza babi continuer kana kosunga nzambe akokansela yo tomona na prochain numéro bye.